yango tozolo baboyo na droit instruction ezalaka secrète comme bino bokomi déjà na ba élément oyo magistrat a interroger ki mutu songolo par rapport à dossier pakala c'est que tu comprends que non et ça sous droit et comme politique yango tolobi ezali acharnement invitation yaka ke non batikeli o lelo o répondre mardi tel jour mais bino bolobi ba convoquer a ne répondre pour konini parce que les 6 nini ba commis le 6 nini ba commis le 6 mars mais tout ça en avril donc tout sera le 6 mars 2021 ils ont erreur mais mais est-ce que erreur biso na to ko ja responsabilité erreur wana biso to travailler en administration ya parquet pour assumer erreur non bino bo s'accrocher quand na raison wana ba bengi muta ki ndebo ko ndima ki ndete boko s'accrocher na erreur zo temps ya ko système de la justice erreur ka moko bo perdre procès ko so mona ke to so soutien mutu te alors biso moko to sa ko mi soutenir ingelo ba nini elingi ko loba ete que non mutu oya ko attaquer veka ien sa ko sa charger na ye nani aza ko s'attaquer na veka kasi bato bazo kanisa yango na zo bisa obo na communiquer na biso to salaki clair puis to sa clair to lobi INC ezali na cash eza na pouvoir ce que ça na pouvoir parce que to bundaki to salaki ba makambo tout lelo to sa bisika to sali na kati ya accord wana ya cash elobi que non veka des candidats président de la République en 2023. Alors, mutu oya kolinga sala manœuvre pour le bakenon na mekaboyo po ba écarter okokutana na biso na nzela. Exemple président ya cash. Président ya cash. Jean-Marc Kabundi. Cash ezala na président hein. Yo zana document oyo enoma na noma président. Qui l'a nommé président? Parce que lorsqu'on est président, nous devons avoir. Attends l'association. Mais qui a nommé président? N'attend pas vendre la table. Ouais, c'est là qui que Babi Missa va ministre. Non, la pas vendre Batumi Balé. Tout le monde qui Némi William, tout le monde qui mon amboka Jean-Marc Kabundi. Donc il y a un sens où bino bozo raisonner boboye que à comparaître kaka na parquet général. Mais avant d'ana Gombe, avant d'ana Matete, parquet général wana za yete. Parquet général na ye ezali kuna. Parce que les actions sont les actions publiques et c'est à l'État. Il y a un acte de la c'est que comme il y a un Gombe, c'est ça aussi simple aussi respecter la procédure. Veka aboyi ko kende ko répondre te, accueilli pété parce qu'à mon côté parce que ko ko répondre na date où eso existait te, ata mona na yo, ata mona zo tanga la maternelle soko PC document na. Alors aujourd'hui là c'est 2020 ou bien c'est 2021. Parce que à diriger l'Assemblée nationale, Abima Maboko Pembe, à gérer PPRD. Adagio et le barake, Maye Ningana Pambate. Oui, bien, go mettre bas. Quand nous avons rappelé, à gérer la campagne électorale, il y a ancien président de la République, à Tikala la cité, à gérer PPRD, à Tikala la cité, à gérer l'Assemblée nationale, à gérer le ministère de la communication, à gérer la campagne à cash. Campagne à cash to zelio, yé mutawanda gérer, à gérer mes solo. Wanakala maître, une année à Mokonzamboka, tu te fais que tu une année alternance awa. Une année à Mokonzamboka, VK a été cité plusieurs fois. Plusieurs fois dans quoi? Sans preuve. Vous le citez qu'il a détourné les 15 millions. Vous avez des preuves? Donnez-nous des preuves. Et prochainement, vous parlez de 15 millions que VK a détourné. Nous allons vous poursuivre. Pour prouver, parce que tu comprends que non, c'est déjà aspect politique et ça déjà acharnement pour que non, en 2023, ça a candidaté. VK, ça n'a beaucoup pembe, makamboana, ayebi angote, mais bateau, bazana makamboana, ba yebani. Ce que bazana pour ça va citer bango, bako citer moko na moko, mais bon ça la paix conséquent na makambo o bino. Bosi bolukito obino bozoluka biso ne tozana biso à l'aise oche libaya to lambeli yango.
La chaîne de référence Kuli Média Télévision, mesdames et messieurs, Motenabine Skabo et Zwami, beaucoup l'intention en tout cas, Kuli Média Télévision, Yarawana pour la route, le point sur les i. Kotia bongo éclaircissement na maïta la maki mingi pa ba ki ba solution na ngote solution za makara awa na Kuli Média Télévision to biso surtout ndenge ba message to ba masole ko tambo na ba réseaux sociaux ko ba que moi na mboka Vital Kamerhe ba bengisiye akine ko nzima bongo convocation ba tindele kuna na parquet à Matete écoute tambola ki ho na parquet à Limité ya 4e rue et puis comme ya Matete to ebité ceux qui ezali ya solo to pe le kutana bwende le kwa to lingara oui c'est non ba vérité masola mboka to kiti vraiment la place où ezali pour la cause bon information vraie et sûre na bwele to kiti awa na interfédéral na commune ya Kasavubu ba pepete ko sur la bongo na moko ya ba membre pe cadre ya cash na kombo ya maître Basile Poyo to koti bena na kata bureau na e maître Basile Poyo Kuli Média Télévision déjà chez toi. Bonjour à toi. Bonjour madame la journaliste. Maître Basile Poyo, je rappelle à tout le monde que vous allez cadre na UNC babi masola ba moto et la rende donc voilà. Alors lelo oyo masolo to koyo ka maître Basile Poyo est-ce qu'ils allaient solo to lokuta est-ce que Vital Kamerhe ba convoqué na parquet à Matete ils allaient solo fa que comparer lelo lundi le 6 mars 2020. Merci madame la journaliste au sepel susu kwa ko lukabiso awa photo ça éclaircissement par rapport à ma question aux les Ganamboka et mingi par rapport à la question ya mwana mboka Vital Kamerhe. Omoni tango biso to mona ki makambo oyo ezoleka na makambo oyo ya invitation na kata ba réseaux sociaux na ndenge banda ko za ba ampleur banini direction politique nationale ya Union pour la nation congolaise et bengisaki réunion moko et lobby faut total makambo oyo parce que ali makambo ezokende eza nango malamu te. Tango direction politique sangani etali nanu elobi ya liboso invitation oyo balobi il faut président na biso à répondre balobi yango il faut répondre le 6 mars. Mais avant bino pe bossala moi examen on a direction ça l'examen ils a vrai que ils allient ko tambola na réseaux sociaux ils a vraiment fois que ba tiende misu to ba la tiende lisapi document ça ya biso te ce n'est pas à nous de parler de l'authenticité de ces documents. Mais biso to moni parce que balobi kombo ya président biso ba to ça document to soulever ba irrégularité na carte document na comme de comprendre que nos droits et la grande procédure so que procédure les aller respecter te alors donc ça droit te et comme politique et sociologie to histoire. Maître Basile sona landio malamu ya ndolinga mutuna na ngati maître Basile masole ko tambola réseaux sociaux qui ba convoquer moi la mboka Vital Kamerhe eza ya solo to lokuta Vital Kamerhe ba convoquer était parce que à Roumonto va convoquer, à répondre à la date où il existait. Parce que invitation, bon, Bolobi va convoquer. Qui va convoquer te mettre Basile? Bah tu vas te dire pourquoi tout le monde va sali ba déclaration kuna. Bolobi boyo, ce qui bino bozolo va convoquer Vital Kamerhe. Va convoquer date nini. À répondre à la date nini parce que invitation ya kakeno ba tikeli lelo au répondre mardi tel jour. Mais bino Bolobi va convoquer, à ne répondre pour nini. Parce que les 6 nini. Commis le 6 le 6 mars, mais tout ça en avril. Donc tout sera le 6 mars 2021. Ils ont erreur, mais ils ont des. Mais est-ce que erreur, biso na to la responsabilité erreur wana. Biso to travailler en administration ya parquet pour to assumer erreur. Non, bien bon s'accrocher quand on a raison wana ba bengi muta qui ne boko ndima qui ndete boko s'accrocher na erreur. Soit temps ya quoi système de la justice. Erreur quand moko bo perdre procès. Ndé yango to yebi pena to ya le cause ali pe mettre avocat ou ya no la biso penza. Yango to lobi boyo. Vital Kamerhe aza muto munene na mboka oyo adresse na ye bato nyonso bayebi na parquet wana yebi fallait battre une invitation pa na ye comment bakenda kotinda invitation kuna et puis de deux balobi bakoko signifier pe kuna to boyite mais Vital aza na cabinet na ye mais tomoni ba élément moko ya malamu te na kati eloko wana tangela biso na be élément eloko liboso bolobi à répondre le 6 mars mais tout ça na mois d'avril et mais c'est ça kasi na to balukaka élément ata moko kaka si to kanga mwana pe procès ni procédé tango ça mabe biso to lobi que non et puis to moni sous le mususu ba tenir compte te na kati wana ba tenir compte te ya rana ye ya directeur de cabinet du président de la République tolandi batu mo ebele batu balobi mo ebele oh non akoki kokende bon mais na mboka na biso moi je sais qui parle longue ya mutu
na kata ya justice wana nde esengaki mutu songolo to pakala il faut répondre place telle place telle akoko répondre te pona nini droit nde esenga bongo alors na ka espèce Vital Kamerhe akoko répondre na ma parquet général ya Matete pona nini eloko ya liboso na Kinshasa tozana ba parquet généraux mibale moko ya Matete moko ya Gombe le stratégie asengaki ezala bongo parce que wana nazomona professeur Luzolo à l'époque ba dossier ezalaki ebele na ville ya Kinshasa parquet général moko ya Gombe ebanda kokoka te ko traiter ba dossier wana nyonso yango basengaka ke no basende basalaki ekoma ba parquet généraux mibale parquet général moko o ezali na Matete ezo gérer district ya Mwamba na Tchangu et parquet général o mususu ya Gombe e gérer district ya Funa na Lukunga mais na ba province mususu parquet général ezalaka moko na province alors mais Vital Kamerhe afandaka kuna te na juridiction wana te mais Matete ko tindela l'invitation nini ce dossier ezali comme dossier de la République mais il fallait bâtir nango na parquet général ya Gombe soki que il faut yenda répondre kuna tout le monde ba irrégularité c'est belé yango to lobi que non c'est que biso to za concerné te eza biso te eza ba élément na to soulever ba élément belé tout le monde pe que non na simelo ko wana eza barchanement parce que magistrat wana ko ça l'erreur wana bongo te parce que c'est chevronné ya mibeko alors les sous-tenants de Koloba que non il mérite des sanctions disciplinaires. Le magistrat qui a fait ce travail. Il kasi yango tolobi na makambo na la kisi wana mutu moko ko contredire ngate non il n'y a pas le droit là-bas. Na nyonso wana droit exact parce que tout le monde est comme politique. Comme politique, bondimi biso bo mema biso na angle politique biso pe tolobi OK. Tout ça na ba juriste na parti depuis biso moko pe to za ba politicien tondimi ko entamer guerre politique ceux qui boli ko s'acharner na président na biso bo rencontrer biso direction politique ça est clair et lobby bozo traiter la question y avec légèreté bozo ko respecter te boza donc biso to lobby to ko ndimelo ko wana te lelo oyo ceux qui to na pouvoir na coalition FCC cash c'est parce que tout ça ndima ki to la bongo so ki cache pe ezalaki ezali c'est parce que INC de pes ton ndima ki to ensemble to la cache et puis cache même abiso sika to comme na pouvoir donc mutu wana boko bando traiter lokola mwana mukete boninga bo bando sakala na ye na sur le plan politique non c'est un allié de taille c'est un chevronné politique il faut que tu la méandre nini oyo boko yuko meka donc bambolobi esangisinga mituna misatu na mbala moko motuna liboso esangisinga misatu lingelo babwe pourquoi le luto komo mona kaso ki le basali peut-être ba telemeli moto moko je sais ekangi moto moto etie moto na lisapi batu na yetu na sima fo batelema soki eza batu mboka na yete bata parti na ye to ezali batu na ye kaka mais à part wana comment bino mbala moko babimisi convocation mbala moko na butu tout le monde basali déclaration et puis tant que basali déclaration bino moko na conscience de beaucoup quoi accuser nani qui est derrière ces dossiers et puis question ya misa tout lelo oyo batu ba ko accuser Vital Kamerhe et puis ndenge olobi ke non bondi maki bo s'associer na UDPS yango bo bengi yango cash qu'est-ce qui cloche est-ce que ndenge bino botempi bo soutenir pour tout le monde mais ba réseaux sociaux comme yo batie misapi boy ne touche pas mon VK est-ce que beaucoup zappé soutien à UDPS biso tozali awa opposer ba question ben nazo répondre yo question par rapport à déclaration politique ce que ça na mboka oyo okoyeba que non le parti oyo ezali mieux organisé parmi les partis mieux organisés INC zali s'il faut répondre tu hésitaka te tozelaka te soki balobeli biso eloko toza lundi tozela samedi te et te zala ko circuit te et pas na biso spontanéité ya makambo ezalaka parce que administration na biso tarvaka nango malamu tozala te que non communiquer bimi oh il faut entendre le samedi pour te répondre te biso to sali parce que kokoma ko réfléchir et ce que bazali et ko senga biso déserté par rapport à une question donc il faut comprendre que non et ça soupe malamu mingi et là on mususu lobi lelo to mona ka soki ba bengi mutu songolo place songolo akende ko répondre ba tunayeba ça est-ce que na justice boyi
que non leader d'opinion ceux qui va bengue place tel batnaye ba landaye. Lorsque vous appelez un leader, il faut l'appuyer que non, il est entouré avec sa base. Martin Fayulu là tout le monde là ba chichotaka ibele hein. Ba bengi Martin Fayulu ba convoquer tala batune na sima batebele. Oh ils a raté ou là. Non, non, c'est sûr que non, lorsque vous convoquez un leader quelque part, il faut que non batu ba kolandaye. Parce que ngai na kozala na information, na ko informer pe yo po ya. Pour avoir information, yo peut informer mutuno batwa ko yaka kebele pour esaler information. Donc on ko bomba ngote. Et puis l'aspect à droit, balobaka que non les audiences sont publiques. Babo ya raté que non mutu tel inventé. So ye libo avant on kokota na salle. Mais ce que ça le peut tondi aux anon libanda aux la po yo ka suite. Donc eza nango mabete mibeko pekisi yangote. Ah ozolo ba que non bozo za soutien batu to bozo soutien. Mais yo moko zo mona que to za soutien mutu te. Alors, biso moko to sa kombi soutenir. Ingelo banini. Elingi koloba ete que non mutu oya ko attaquer VK IN sa ko sa charger na ye. Nani aza ko s'attaquer na VK? Kasi bato bazo kanisa. Yango na zo bisa obo. Na communiquer na biso to sa laki clair puis to sa clair. To lobi INC ezali na cash. Cash eza na pouvoir, so que eza na pouvoir parce que to bundaki to salaki ba makambo tout lelo to sa bisika to sali na kati ya accord wana ya cash elobi que non VK nde candidat président de la République na 2023. Alors mutu oya kolinga sala manœuvre pour aloba que non na mekaboyo po ba écarter okokutana na biso na nzela éclairci biso madame tolingali CCT o mekanini po ezala nini ngai na zoloba non soki yo ndo sana likambo otuninga mutuna na peso yo lobi ke na mutu akolinga meka ameka boye po 2023 okoya nola ta eza nini oyo bako se sentir lésé na makambo na lobi bako répondre alors nga na za clair na chema na monokoti INC azana ye prêt ya ko affronter Togoland kotala makambo nyonso ndenge nini so kende puis kopesa ngo miyano clair biso do sa théâtre te et puis ah ezate que non omoni bamona ki ye alandaki mosi na sima asala ki boyebo te ah ezali opposer question na yo clair au super réponse ya malamu ya théâtre te ah na poser question na clair na za pe réponse ya malamu en tout cas question ezali boye mona mboka maître Bazi Poyo bayimboka pe bakoloba kaka que bino bokomo kanisa lokola bato mususu bato ayu de pes ndeba ko sala manœuvre wana pour que accord o ba signer ki que VK na 2023 azala pe mokonza mboka peut-être eza pour que non na 2023 se présenter parce que bino na ba interview na bino ba makamno so bolo ba kaka bo insister kaka to landaki bino na imika awa dernièrement beaucoup belle kaka 2023 Kamere président 2023 Kamere président mais entre temps yemo pas le bangote président Félix pas le bangote accord on les ala que normalement mboka VK abimande premier ministre le VK za premier ministre est-ce que accord on les a respecté karaba respecté à 2023 sikoyo VK za premier ministre de na accord nde baloba que non VK za directeur de cabinet aussi pe mutuna yango biso zoloba to za clair que na accord na biso o esali que pouvoir est en place et lobby que en 2023 Vital Kamerhe ndasa candidat président de la République muto akoboya oya kolinga sala ba manœuvre oya kolinga ya kotelema liboso akokuta na INC na ba plan nyonso si le plan de droit to ko démontrer bino omona nzamba la kate bakanisa yike no VK to ko soye boyo na pété to benga to salani mais invitation tombée na mois de mars donc ezali tala aza mwana nzambe tokanga miwana eza mabe aza mwana nzambe alors biso toza na biso à l'aise eke ko tomber na mars mais toza na avril tozo zela et puis toza na biso près olobi bino na kata UNC boza batema ele ndebe bo vandi wana penza ti boye na mpe bo sosolite nani aza na sima dossier yango oh mais est-ce ce qu'on biso to sosolite ko mutasa na dossier na sima dossier biso to ko se prononcer to ko zelande tomona ba action de to sabango domoni ndeko ndoki nde yeyo oyo nde ndoki yenda zenemi ba congolais tozo cela yako to yebisi bino ke to sali prêt ya ko répondre na ba question nyonso obimi olobi bote yebisi yo papa au moins on sa ko s'agiter au moins ozoloba na makambo zoloba na makambo zo sala ozo maîtriser ngote la réalité de ça mais ce qui yo ça na preuve par rapport à eloko songolo kende na justice biso to kuta na okuno soko lingi na politique to ko yebisa yo osala no ceux qui élèvent
soki écolier, soki étudiant, soki nini, soki pena nukuna mais politique ezana ba tolo nango et puis ba papa bana baleki pe bazali mais comme baya bazali faut respecter bango et c'est que yo okuti ke no muto asaboyo il faut qu'on respecter yango tozana biso à l'aise par rapport à makambo nyonso tozo pesa bino ba réponse précise par rapport à mituna na bino. Population peut retourner kaka comme on appelle moi mbilinga jusque là bozo soit appui il y a UNC il y a eu des PST lelo plateforme oblinga yibosala kine elongwa kachetika la plateforme électorale comme ma plateforme politique lelo sukiboni parce que bino bozo soit soutien eu de PST et puis na simana na tuna sumo tuna kolobake santé na état de santé il y a cash et koyeba na lisusuté pour ça insister na première question ya soutien à IDPS mais IDPS c'est sa personne morale na éviter soko olinga nani mais soko na biso ke zana bato ba soutenir biso basali orondimate mais soko zo mona ke no mutu tel azo soutenir biso te otangi kombo na ete biso ka soutenir biso te par exemple président ya cash Jean-Marc Kabundi cash za na président yo zana document oyo enoma nana noma e président qui l'a nommé président. Parce que lorsqu'on est président, nous devons avoir. Attends l'association. Mais qui a nommé président? N'attends pas vendre une table. Ouais, c'est là qui que Babi Missa ministre. Non, la pas vendre batumi balé. Tout le monde qui Némi William, tout le monde qui mon amboka Jamal Kabundi. Alors, tu vois Bissayo Boyo. Na accord, na document. Non, pas un document. Est-ce que vous pouvez nous donner un document qui prouve la nomination de tel PC ou un accord, un arrangement de Tofandi Boyo te désigner au président. Au Congo, l'acception. Mal organisation. Bah, ne va pas voter non. Bino. Non, c'est lui qui se prétend dans ses fonctions-là. Il doit les prouver. Il a eu ça comment? Et qu'il a. C'est qu'elle a qui est parce que tant avant, va pas balé. Kasi yango te ça qui est boyo. Comment na INC total la musika to moni que non ah. Biso déjà des alaka mboka na biso te. To proposer loko. Tu proposes structuration, ban badal boso ba boy structuration cash. Ba boy te ba mona gité. Mais ngana we bisayo. Kaka poto na confinement, mais ngana ko lakisa ki c'est de réception ya secrétariat. Vous ne mona na raté. Oh mais secrétariat monde lo bagité. Na éviter le secrétariat ce n'est pas l'homme. Si l'administration ça fonctionne et puis ba memela ka mutu individu te oyo kotikela nga document te kotikala na secrétariat. Qui va approuver na ko lo bakina na mona gité. Ils la bureau to ils la mutu. L'accusé de réception ezali. Boye na secrétariat kon biso te ko déposer courrier yango bo accusé to zongi na kati ya siège ya IDPS l'accusé zali ozo nier c'est une honte. Prochainement je vais vous prouver ça même par WhatsApp je vais vous envoyer ce que ça caché na ngote balo basu oyo caché na bisoté oyo bisoté donc ce n'est pas normal. TV za radio te mwana mboka maître Basile pour dernièrement to sola kina a olbakio ba congolais je crois que Maweja de donné ako contredire été olbaki que non ba congolais ba senga VK pardon parce que bango ba olbaki que VK zala kina sima moi asala ki moi menwa moi masima ya makambo etala ki bongo programme ya 100 jours mokonza mboka mettons ba interpeller tout comme on a bongo na sima directeur ya Rao Bank na kati to éviter ce qu'ils alliés et puis ba to ba koloba ke non ba interpeller on les alliés sûrement dossier il y a 100 jours il y a programme à Mokonza Mboka bon yango tozolo baboyo na droit instruction ezalaka secrète comme bino bo comme déjà na ba élément oyo magistrat a interroger ki mutu songolo par rapport à dossier pakala c'est que tu comprends que non et ça sous droite et comme politique il y a quand lobby ezali acharnement il fallait bosser là au moins magistrat na parquet a condamné ka mutu te abimi jugement asana décision peut aswaka kuna te décision bi makana et pas juge ndako zo arrêt to jugement nda lobby que non mutu tel te condamner pour le hôtel mutu tel to salebo mais comme nous on a niveau parquet dossier dans une instruction biso to ko zana ba élément na te bo élément bino bozo zo wana to zo zela to kende na ngo tina suka to tala bana ba ko zala la raison yango na ebisa ki yo que le président fait ka alinga mingi comme sa phrase ya auteur moko français le temps est un juge incorruptible qui donne ou qui fait justice à tous. Yango tozo ki nabiso malembe tokoyeba likambo nini nde yango toyebisa ka bino bie tozo yebisa bino na zoloba bo continuer bo senga veka pardon parce que masilité maître Basile bo senga pardon parle bon ce que lobby yoko bima peke na zaki na kata makambo ya 100 jours. Est-ce que vous avez vu que bino botelemi kana likambo date na lobby est-ce que vous avez vu que président VK il a agi comme le directeur de cabinet et le directeur des cabinets agit au nom et pour le compte de qui?
Bonne réponse. Il agit au nom pour le compte de qui? Il a agi au nom pour le compte de ces derniers. Donc, tous en abisso à l'aise. Au moni, tant que biso tous en ayo, biso ngai il faut na batela yo, yo po il faut batela ngai. Mais ce qu'on a la sangai que yondo sa maele koleka ngai ngana biso que non muta batama lekio maele. Mamboza simani za ko eza ya batama en tout cas ba imboka bokola. Babi mokola lelo lundi bato belé babimité to ebité VKP akei ko se présenter té likambo confinement na Gombe makambo ko leka ebélé biso doit ba rapporter o to yoki yango to yoki nango VKP bimité azali confiné ou quoi est-ce que pas tambola est-ce que azaki azana mancaron pour l'hôtel de ville ko pesa bongo ningisa moto abima namoni bino boso soit fonction to qualité avec légèreté. Même un conseiller du chef de l'État, Oyazali, docteur Seleyemba, qui habite Founan, il était en ville. Aujourd'hui même, na Tongo, Azala qui pas fait cas, j'ai échangé avec lui. Le macaron. Il n'a pas de macaron, lui il ne peut pas avoir le macaron. Il a un véhicule officiel, il ne peut pas avoir le macaron. Ah bon? Ah. Alors, yo kana bisayo. Au moins, principe. Tant que tu principe, le principe n'est qu'un principe lorsque ça souffre des exceptions. Ngana cause la table naza officiel na comme na barrière oyo bisanga ke yoko le kato la kisanga makaro mais moi même je suis makaro oui je suis un officiel boyo bisanga ke non premier ministre soka ngaya awa ola osenge makaro to ministre soka ngale kana ba kotembisa la kisanga makaro botika ba busoba veka za mtu munene na mboka oyo il faut ba respecter yango tozo senga respect total ya veka parce que makamwa minene na sai na mboka oyo soki oza ko ignorer ngo c'est que ça motema mabe il a un système mingi oza ko un système ina likamba bozo zo veka na ba dimension nini veka na ba dimension nini veka na ba dimension nini il est le du cap ya mokonza mboka to lantaki pe na mokonza mboka maloba lobaki il y a pas longtemps ba série ya zwaki bokonzi tout le monde ba boki on pela ba réseaux sociaux alobaki nini alobi atiki justice sala mosala na yango alors justice soki kangi moto ata moto wala zali proche na ye ata ndenge zali au directeur ya cabinet na ye mokonza mboka na likambo ka sala te apena likambo baté soki sali il s'agit que ba kanga ye ba kanga ye parce que côté la kaka tolobi boyo ba okanga ye na likambo nini ba mingi na likambo qualité ba okanga ye na likambo nini est-ce biso to boyi ke ba mutu tel songolo pakala comparaître mais na kata communiquer na biso to lobi l'INC prend l'état de droit l'INC prend l'état de droit donc l'état de droit c'est un peu ko respecter mibeko soki ke boboyi to ke na sens obino bozo raisonner boboyi ke a comparaître kaka na parquet général. Mais avant d'arriver à Gombe, avant d'arriver à Matétété, parquet général, on est à Yété. Parquet général, et ça parce que les actions sont les actions publiques, c'est à l'État. Il y a un acte de la c'est que comme hier, avec à Gombe, c'est ça aussi simple aussi, respecter la procédure. Veka aboyi ko kende ko répondre te, accueilli pété parce qu'à mon côté. Parce que on répond à la date où ils existent. Attends, moi, à la maternelle, ce qu'on peut essayer document. Alors, aujourd'hui, là, c'est 2020 ou bien c'est 2021. Comme vous avez dit, nous avons par KPC, il y a mars. Hein? Mais, Bino, il y a un Bino, hein? Nous sommes des démocrates. Nous nous sentons à l'aise dans notre peau. Maître Basile, vous vous sentez à l'aise, il y a 15 millions de dollars, tu le point d'interrogation. Quoi, Chelma? 15 millions de dollars. Le président de la République. À ça répondre, Bino, bonjour, réponse. Le président de la République, en France, jusqu'à ce jour, je reproche de rien mon directeur de cabinet. En Belgique, il a répété ça. Na côté qui na États-Unis, il a répété ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? Veka et Moka qui na top Congo lobby. Moutounyo soit le bilan marambo à 15 millions. Est-ce que ça soit temps ya ko documenter sur le Kouana? Mais pourquoi payer pas vendre? Après ça kabino na adresse. Bon qui est na ministère de finance, to ya économie, ton inspection générale, botuna rapport. Mais ne parle non de fait qu'à citer. Mais bolobaka yango na bino ba journaliste. Bolobaka bozala ba journaliste investigation mais accordaki message te na nani na discussion na ba presse ya attaque ndeki na nani. Asala ki na top Congo. Ba série à faire 15 millions de dollars. Tant ba tuna ki question wana.
ezalaki na top Congo atindaki bino bokende na ministère ya finance soit ya économie soit na inspection générale bosenga rapport botala soki kombo avec ezali bino ba journaliste ti lelo ata moko tazalaka na yango wana asengaki nde bakende kosala enquête mais réponse ya ye ya koloba parce que ceux qui le loba bilanga kombo na ngeza cité par exemple ba akizenga peut-être na 5 000 francs comme ceux qui ba akizenga na 5 000 francs et que na yebi ki na zaki wana na kolingana loba ki non te 5 000 francs les zaki ngate peut-être mais ya pesa na nous likanicité to maloba pa ya publicité kombo na ye exacté etikala pe ko sala te na makambo le peuple congolais osenga V4 jusque là na comprendre na ngote mais boloba ki ke yende aliembongo so de montant kasi na le peu dossier commune na sukate ne ile roba peuple congolais senga pardon yango bino do yebisa bino ke omoni makambo nyonso ezoleka awa tozali serein ke si na makambo wana VK aza te peuple congolais retenir nini a retenir que VK aza na ye maboko pembe VK aza na ye maboko pembe makambo wana ayebi yango te me bato baza na makambo wana bayebani soki boza na posa basite bango bakosite moko na moko me bozala pe conséquent na makambo oyo bino bosi boluki to bino bozoluka biso ndenge toza na biso à l'aise otie libaya tolambeli yango tous base la conséquence c'est que ça mine nani wana oh le balango Félix Wazé quoi qui est derrière toi moi mboka mettre Basile Poyo to komo kende na suka oyo komi guerre politique en tout cas to kozo kilomba la sima tento tuna susu na kamba actualité za ka mongo ya coronavirus en tout cas to moni on te devine ngeza ko monier mambuta libongo babatch lelo presque to quotité par rapport ya babatch yango donc to habité point de vue ko zani par rapport yango mais to uti ko loba et puis to so loba yango lisusu to za na moment difficile et puis to za na mboka na biso oyo ezali déjà na état d'urgence na état d'urgence makambo nyonso e fonctionnaka malamu te alors ko tungisa batu na makambo etale ba mbongo ba mesoleza nango malamu te yango tozali ko condamner ba acte ya monnayage ya ba badge ministre auto gouverneur alobaki akozala na ba catégorie ya batu oyo bakobanda kokota metango alobaka communiquer wana il fallait normalement ba badge wana bakende kotika yango na ba institution wana ça va bien non ba journaliste bozo autant article bi n'est pas mon konza bino et bien non ba na ministère songolo bato bazali 5 nde bakobanda sala service minimum akibatindi kuna service hôtel de ville pour atambola wana na Gombeska ba institution c'est ça wana na mutuka ça demande même pas 2 heures aye pour bino article bino 10 batch akikoto article 20 batch c'est facile et boya bato basangana tala lobi ndenge bato basangana ki pona ko za ba badge wana et est-ce que bato bazaki na maladie wana bapesa ki bato musu maladie po maladie wana bato nde bazotambusa yango donc eza nango malamu te et bazala pe conséquent na makambo bazoluka yango toyebi te omoni après na moment ya confinement okaka to ya contamination ekomi pe belé na Gombe mutu akozala otere nango to azotere nango eza gouverneur parce que yende azali ko pekisa bato bakutana ebele ye moko nda azobenga bacommuniquer bato basangana susu ebele mpona kozwa babatch eza malamu te tozokondane babiloko wana moment eza difficile bato bamibatela epuis koluka koderangeaka bato leta kuta ndimi tofuta courant te na mai te mpo ayebi ke non mbongo eza te bato bazokende misala te bakozwa yango wapi mais yo lisusu mpe ozaka leta okomi olinga koteka biso babatch mbongo yango kosala nini. Alors, Maître Basile Poyo, bandeko bakolanda bayeba que ceux qui va changer date, basali sous bapesi sous convocation, mon lambo capital caméra qui nous répondent. Mais biso to yebisi bino ke télémédical kamba date. Biso to yebisi bino ke INC ezali comprendre état de droit. Voilà. Mais dans l'état de droit, c'est le respect des principes et des lois. Mais lorsque les lois n'est pas respectées, nous allons faire quoi? Est-ce que biso neto tindaki mutuana akoma le 6 mars? Et vous-même, na maman le segoleka, boyebi que Vital Kamerhe za maboko pembe. Aza maboko pembe parce que a diriger l'Assemblée nationale, a maboko pembe, a gérer PPRD. Adagio et le barake maye ninga na pamba te. Boyebi yango meta bas. Kasi nazo rappeler yo, a gérer campagne électorale. Il y a ancien président de la République. Atikala ko za la cité te. À gérer PPRD, à cité, à gérer Assemblée nationale, à gérer ministère de la communication, à gérer campagne à cash. Campagne à cash au Tozelio. Il y a un gérer, à gérer mes solos. Wanakala, maître, il n'a pas Mokonzamboka, tu as fait que tu as alternance. Il n'a pas Mokonzamboka, VK a été cité plusieurs fois. Plusieurs fois dans quoi?
sans preuve. Vous le citez qu'il a détourné les 15 millions. Vous avez des preuves. Donnez-nous des preuves. Et prochainement, vous parlez des 15 millions que VK a détourné. Nous allons vous poursuivre. Pour prouver, parce que tu comprends que non, c'est déjà aspect politique et ça déjà acharnement pour que non, en 2023, ça a candidaté. Acharnement, on peut le baiser, on a preuve. Et c'est la preuve. Mais tant que vous citez que non, VK a Ibimbongo, VK a Saboy, mais ça n'a pas preuve. Et ça, acharnement. Et ça, acharnement. Donc, biso, tu allez calme, tu allez à l'aise. Mais bon, que non, tu vas continuer déjà qu'on réfléchit, tu vas continuer déjà. Ce qui va s'ajarder prochainement dans les jours à venir, au fait qu'il y a 15 millions. Comment on-a-t-il, comment on a plein de tickets là, tout ce qu'on a parqué, on pouvait le biso, que fait qu'il y a bon. Et puis dans notre aussi sa audience, biso moko balobeli na document yokobima na ba tribunal balobano, voilà. Muto ya bana babilo ko moko lokuta eza bongo te to sengi pe bo dédommager veka yango bo sala bato ba sala attention oui ba sala attention na bilobela ebele pona veka liboso tozo kenda wa INC andimi ko sala ba combat nyonso combat politique combat juridique pona ko elaguer déjà ba makanisi mabe oyo batuana ba banda sala lobi bato banda ofinga Kabila ti il est pas sans ofinga Kabila mais lelo Félix na Kabila bafana esika moko balia esika moko politique ezali eloko moko mystique donc to lokaka te to kota na biloko moko ezanga tina ekosala pe malamu te to zali ensemble to kozala pe ensemble parce que biso to soutenaki bino pe boza censé bo soutenir biso pour to avancer parce que na suka ndeto kotala na sa motema mabe yo epa na ngai na soutenir yo et comme peut tour na ngai soutenir ngai bimisi mansaka. Mais ça comme bimisi mansaka so inga pe na kenga moko pe na bimi na sande donc tozali na biso à l'aise Maître Basile Poyo, merci en tout cas. Merci en tout cas, to comme na suka bande ko baladi Maître Basile mon numéro parce que bato bakolinga peut-être ba joindre yo et gozalande plus 243 81 63 28 494. Nous faisons un débat juridique ou politique. Nous sommes prêts pour échanger avec les confrères, les amis politiques. Voilà. C'est des questions directes et non les questions pour injurier, pour faire du théâtre devant la caméra. Celui qui veut nous rencontrer, celui qui veut qu'il y ait un débat ou c'est la matière qui fâche ici la République. Nous sommes prêts pour l'enfronter sur ce débat-là. Le terrain est déjà préparé. Maître Basile Poyo, en tout cas, merci. C'était vraiment un réel plaisir. Yambabiso, Koulimé Télévision, on a 4 bureaux, en tout cas, merci beaucoup. Très chers abonnés, en tout cas, merci. Toujours confiance dans la chaîne Nabino de référence, Koulimé Télévision, en tout cas, Rachou la Caramel, ici, émission de Mokolelo, Tungai Bongoto Yando Labino, Namituna Botunaki, Yakoluka Koye, est-ce que VK, ils allaient solo, convoqué qui est, la parquet à Matete, est-ce que vraiment ils allaient qui, Likambo à faire, il y a 100 jours, il y a programme à Mokonzambo, Kaboyo Kindenge, cadre, paiement, boya, UNC, Maître Basile Poyo, ya nous libiso en tout cas. Toko Minasuka, to célébrer Moussande, Kabotinde, qui en tout cas, bon continue toujours que vous allez scotcher, brancher, puis bon s'abonner, bisous massivement, bon partager, bah lien auto tinde le bino na bande comme sous basi temps, il y a que l'on a bisoté. Merci de donner une repère, ça soit toujours ba belles images. Merci Balobi, Nabombi, Steve. Merci Julien Botalatala, merci na bande comme surtout ba accompagner qui en tout cas, to kutane bino sumba la sima.